Bon, moi, je suis pour le bien social, c'est vraiment comme tel pays. Tout le pays où ils ont développé, nous avons dit à la valeur, ma casse pour les quand même pas député. Mais biso awa dit qu'il y a un beau qu'on a besoin encore moi des autres émissions, on a que tant que mon action a de l'ambassadité pour parce que mon rôle c'est n'a sans valeur. Or que la point mon rôle c'est aussi la président de la République. Et ça à son abisso c'est marqué. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. Bengana biso na réseau. Olisa mboka mobi. Bengana biso na réseau pona ba sisi babenga ngoni ba, benga ngoni. Ça c'est facile pour comprendre un plan. Bote na bino ba internet partout côté amis bino na kangi les quatre coins monde na tesibiri ba bote na bino ba obanyaka la femme qui changeait la figure du monde des Arcades Congo toujours la émission na biso parole de vérité ouais ce que la cabine d'information il y a solo ouais et la cabine d'information il y a solo balobi soki osabona na le Congo ne tombera jamais au kozala cité chaîne numéro 1 chaîne éducative, chaîne pour éduquer masse. Merci na équipe pastorale Mobimba depuis France, Bambote na bino parti côté Solino, Elike na Ngalo Mingi, na Elike na Bonyanga Mingi, na petit bino Bambote na bino et na merci encore na numéro 1 et mon le président correct pastoral docteur Levi Walelu Jackson on a bengaka moto ndame papa sola kabia et encore merci na yemoko secrétaire général docteur Omar l'homme qu'il faut à la place qu'il faut moi na Moussouel il y a solo pourquoi pas na pesa merci na yemoko maman de maman prophétesse Odette Bouekou la présidente tuna na la fraternité bambote na yo balobi awa tozabongo na commune ya Njili na quartier c'est comment pas babi na cap ya découverte docteur Moma assis na terrain bosola mokie na ba o to bengi ba officier o ba sala musala ya ilanga toyeba basalaka nini balonaka nini vile bango ezalaka ndenge nini eloko nini na saison de pluie bakolona eloko nini bakolona nyonso wana okoyeba ngo ya mokolo mwa lelo tendi moko ya badictateur awa na commune ya Njili na quartier Sekoma frère bonjour papa. Bonjour maman biso. Papa tokoyeba kombo nani? Papa, j'espère que aux amants quoi ya badictateur awa na quartier Sekoma na Kongo. Yes maman. Babi to écoute nous bosa musala après musala baboye na biso na le Congo ne temera jamais balingi bayeba bosala ka musala bino ndenge nini to monde bosa musala musani to monde boloni bangai boloni ba piment ba pondu bosala ka ndenge nini po et comment bon boulot na biso parce que c'est là où il faut produire ma belle pena normalement ndenge singeli normalement ndenge badiloko na biso matiti après filmer wana et que aussi côté filmer na yo après loni ou bote to botaka filmer botango moi quelques jours bon toujours quand nous filmer na biso makasa auto bengi engrais vert ou soit tikasa kwanga ou soit tikasa masango ou soit c'est dit après on va faire ça pour le relais pour le biso boka ba
yango tokundaka ntango okungi yango na mabele osali labour na yo kaka le même jour soit okoki kolalisa lobi nango okoki korectifier toyoki olobi ou bien les mêmes jours boyoki kolalisa soki olali différence ye eza ou neti okoki oloni les mêmes jours ou bien olalisi ko différence ezaki puisque mabele efandaki panda ntan molai sans que basala labour donc tosali labour donc cela veut dire que tobimisi oyo ya te emayeki likolo oyo ya likolo tokina te po totikela yango journée moko po eleka asangana na molinga bauti asa mabele na likolo moral mpona kolonga. Vraiment, merci beaucoup, papa. La saison des pluies, bon, on est dans la saison des pluies pour tout réussir. Biloko na ba jardin na biso oto sela ka mingi ezali matembele ezali ngai ezali epina ezali na lolo donc yango nde eza boya okolona na saison de pluie ata mbula emenance moyen ebe déjà ouais donc biloko wana na temps ya mbula ata mbula ezosinenge nini ezwaka pena bashop mingi te biloko na bitekuteku bapointi biloko wana nde komelaka olonaka mingi donc na saison de pluie bolona biloko wana yango wana ata mbula mai eye moyen de rangeango ezaki moyen de rangeango ezaki ata kutu mai etondisi bilanga epami ezomonana te mais soki mai biloko yalanaka toujours normal bongo pondi même si pondi kutu ya pondi nde kutu eza nzete po punda botaka mingi lelo wana kutu esala yango saison nyonso ata na mbula eza normal biloko tolona oyo yaka ya matiti lokola bitekuteku lokola pointi lokola kusubara lokola sala lokola kusubara eza mpe kaka legime wapi yango awa oza nango malgré toko tosala yango te mais tosalaka ngo na bilanga baninga mosusu ezali kusubara eza na lingala bien na français kusubara donc c'est la première fois na lingala eza nini bon moi complication moke puisque oyo baenseignant biso déjà toyeba yango déjà banda kala kombona totanga déjà kusubara te kilo tobengaka kaka kusubara mais il fallait ça soki ezalaki babona que les Congolais ne mélange balinga bamona yango donc c'est la première fois nayoka nkombo ya eza legime eza legime nayoka nkombo ya kusubara eza ndunda eza ndenge oui eza ndunda yango azalaka genre mo lokolo ndire céleri ndenge céleri ezali mais eza céleri te donc soki oyebi mpe yango te soki omona point kokoka soki céleri mais azali kaka legime ndenge bitiki ezali ndenge salade ezali ndenge mpe point ezali vraiment est-ce que kusubara wana eza ebakisaka nini na nzoto kusubara eza mpe moko ya bavitamine ebakisamaka na nzoto ya motu donc vitamine nyonso oyo ndinda apesaka na nzoto ya motu rôle moko mpe yango na kusubara mpe d'accord papa nanga toli toyeba etake un agriculteur est-ce que mosala oyo otangela yango ou bien donc oyaki oyekoleka awa kande moli baninga baosala bon biso sikoyo tozwi mpena chance ya kokende kopratike yango à l'école te mais topratike yango kaka boye na balabala mais façon sikoyo totravaillaka yango donc toza déjà na mo expérience ebela par rapport ya baninga oyo bazokende kotangela yango mpona na baekole malgré bazokende kotangela yango mais soki osalela ekili sikoyo yo oza na expérience ke bao baza na école ya agriculture ouais expérience eza pene ebele pene ya makasi koleka bango puiske tomonaka bango tosalaka na bango empêche misusu kutu bayaka kozwa nde mayele mpa na biso ya pratique bango mpona mingi bautilisaka théorie pratique ya biso théorie eza pena moke mais pratique nde eza ebele so mosala oyo ngo obiki oyekoli yango kaka awa oyekoli yango efo eza ya misala misusu oyoki papa moto ande osala mama moto ande osala odonki yo papa alakisa obe mama alakisa yo yo sikoyo nana alakisa o papa ou mama ou moi grand frère ou to motu moko to ami na yo moto alakisa obi koma eza pena question moko bien makasi mpe nakosepela so natanga nkombo ya mama na ngambo mamute na soki puiske biso tozalaki bana na nzela ya l'école mais mama na nga azalaki daa na jardin mbo mamute na soki ezalaki soki towuti école oya na biso po jardin na biso kolia na biso na jardin po kotoka tokomata donc epusange tozwaki mayele oyo ya mama donc ndenge ando kosinda biso longola matiti na mokala arrose boye
balola boy lona boy okula mali mali kwa nsini biso biso pe biso tokomi kosala ngo malgré wa mère déjà bapoli tolo bake mama tanda usala msala na mama atika mama ndi moto bandaki kosala ntango mama atemi ozotekoma pasi kwa poli déjà moi age ndi biso ndi bana toyeki kozasilo relève bandi kosala mosalo mama la biso siko nde osala boye nde oyebike mama wandai mama moto andai kosala mama ntango akoli mwa nzoto elembi après bino bana bozongo eza kaka bino nyonso ou bien kaka yo moko nde motu okofia mosala mama bon tokobotama biso 7 na libota me motu na motu yalaka na mwana moko to mibale bakoki kolanda mosala oyo moboti nasalaka kala projeunesse toko misilisi na libota na biso toza misaki ngai na petit frère na ngai tosalaka jardin petit frère na biso nde atekaka biloko oyo tosala na marché. Vraiment. Merci beaucoup papa. Tout le monde est bas. Pour bâtir est-ce que ne botekaka boyo otekaka bozwaka buki botandi boteki yo moko ou bien ba maman batekaka na wenze bayaka kosembela bino. Bon maman moni pasi eza makasi na mboka surtout na mboka na biso Congo pe na capitale Kinshasa pasi eza makasi. Alors soko luki osela kingargeti yo moko baloli oloni oteki donc tosungana te. Donc tosunganaka ngana posa la production na ngai toana ba fa manœuvre na biso oto benga ba penière na posola na ye ayebwe na PC valeur ya mukala na ngana moni na prix na ngo yepe akuzwa ate useka alanda moi intérêt wana pour asunga pe libota na voilà asiko ne boteka boteka ko ba net biso ba mukala bobenga mukala bobenga place band boteka boteka na kwa Congo bon est-ce que ça dépend de la grandeur de la plate-bande. Il y a une plate-bande qui est côté 70 000, il y a une plate-bande qui est côté 50 000, il y a une plate-bande qui est côté 20 000, 15 000 francs. C'est donc la grandeur de la plate-bande qui est sali. En plus, c'est des productions dans le pays, mais non normal. Papa, tu dis que est-ce que vous avez parents vous avez père de famille, vous avez moins de oui, na parents chité, parabolique, parents puisque na déjà na bana na déjà 5. Vous en avez bana 5. Ouais. Donc vous avez parachité, parabolique, vous avez parents pena. On a bana 5. Donc vous avez peur de 5 enfants. Ouais. Oui. Comme vous avez peur de 5 enfants, est-ce que on a musala moko boye quelque part au sein la kayo pour bana batanga? Oui. Au 5 à part il y a monsieur on a bana il y a 2 ans ndambu. On a sur Batikali Batanga. Moi, on a 3e des humanités, moi, on a 2e, moi, on a 5e primaire, moi, on a côté à Nice, la première primaire. D'accord. Et on te le dit, on a un musala, moi, on a profité là-bas, ou bien car le musala, oh, il y a quelque chose. Maman, tu as une classe, tu pratiques le musala, moi, mais clair o ezala mutema nanga pe na ko biso polele ezako ya misalo nga na boteli bana nanga ko bana na mwana liboso tina 5e bana nanga ezande musala ya kilanga tina zala diela ndako nanga mwa position pe na ndinga ya kilogene ezande kilanga donc bilanga nde pena nde mutu ekoteli nga bana 5 pe zokokola ngai na bana na ngai tilelo mais baloba que oh ba oblim ba faire bosala bilanga ya musala zoba ba kosala ngote za musala moko ki sara ba tu bon moni mboka na biso bokaka mpona oloba bien soutien pena eza pena malonga vraiment comme tel puisque na bapays oyo eza développé motabilanga aza na valeur makasi koleka même sa député na biso awa vike mboka na biso naka mwa des autres mosi yango mona ke ntango omona biso na bilamba salite boye bazomona wa motu moko boye tina te sans valeur or que na point moko boye tozosunga président de la république puisque yanga na kosala mokala moko ngai moko mais eza na maboti ebele kolia yango donc c'est que naza pe ici na kati ya société nazosunga mboka na ngai ah merci beaucoup na ya kitoko oyo papa pesi biso est ce que liboza bo hein liboza biso nano est ce que bakonda mboka pe bapesa bino mwa baton ya barojwa ya bapau ya bakongo ya bamashek bon momoni mboka na biso
euti kaka moko beba. À l'époque tozalaki na babiro na biso ya batabilanga badon ebandai koya moni ye pena boye boka bayi kozwa ya jeton bokende mpe kuna boye bosusu mokongo mwa kozwaka me na lelo nasike ba 10 ans mpe yango déjà ba 12 ans ba 15 ans mpe tolanda donc tozwaka eloko moko ya gratuité mpona mosala oyo biso tozosala leta asungaka biso pema te leta akoki koede association moko boye ya bajardinier bakotela mwa biloko moko boye me biloko wana mpo kozwa yango donc esenga mpo kende susu mbongo moko boye okende sopesa po orécupere biloko wana alors lisusu na baneklisha na bango bake ye nango vike debi keso pays bakoluka okuta mbongo kozwa yango pengine soki bakokumba na balabala nasala production nango normal nde vraiment bosalaka boye est-ce ofutaka mpe mikado ofuta mpe bataxe ya leta bon depuis taxe ya leta tokoki kofuta eza nini oyo anga ya motuya taxe nange eza kaka natungaka leta mpona liselete pe mais oyo akotikelanga jeton nafuta taxe moko boye tokoka nantena na yambi jeton natekenaki futa taxe pa leta na mosala mpona nasala kozala menase te bon la fois passée totaka kozala menase ekomaki bateka site na biso oyo batongango bandako tozala menase makasi tosalisa te ba 6 mois tozosala so bien te batongaki da bandako heureusement bon malgré aza susu ya place alaki te mais nzambe abatela ye na mo intervention bon première moto nga na kopesa nano dédicace malamu oyo asalaki po tozwa nano intervention ele no junior lembalemba ye moto akobundela biso deuxième moto akomona papa na biso André Kimbuta yango lesongi donc ye nde mpena moto ayi kobimisa basoda oyo bayaki koteka mabele na biso ya bajardinier abimisaki bango nde mpasi tozokimwa kimia lelo tokontinue production na biso ndenge tosala comme d'habitude. Merci beaucoup papa na biso bakonza mboka bazela na biso na badiaspora bazela na biso okoyebisa bango nini mpona misala na bino bon oyo nga na koyebisa bakonza mboka to badiaspora oyo bazolanda biso oyo biso batabilanga tosenga esalaka aide eza lisoli soki bosungi biso na semence na matériel nyonso tosalaka mosala donc ekebasila biso susu mayele na makasi ya kosala lisusu production ya malunga mpona kolesa bandeko na biso mboka eza na pasi eza na biso donc soki basungi biso ezala te bien kosunga bandeko na biso oyo bazosusu. Merci beaucoup papa. Merci maman, madame. Jusqu'à Jean bien, de la Congo. Dans la char en tournant balobi toza toujours awa na jardin ya se comment faire na commune ya Njili babi molo tozo kende awa toye komona jusqu'à kabongo ami al oza na sima kamera zo biso bien te mona papa na biso tonyo zo disons oza ko se labourer ozo balusa mukala ozo balusa nini tozo comprendre bien. Na obalola mokala obadini plate band mpona koepike pépinière oyo esengeli na epike esika oyo na plate band. Papa okoyesa so kombo na yo avant tobanda makambo na biso oyo tosolola mpe toyekuti na mosala na yo kombo no kombo na ngai Bradi kombo na nga Bradi nazosala mosala oyo nzambe ayebi oyo nga nasala oyo nazolisa mboka. Vraiment papa Bradi tosepe vraiment ndo yami biso papa Bradi toye kokuta yo ozobalusa boye ozobalusa komoni mabele ekangami ozobalusa po olona nini naobalola boye mpo nalona ngai nalona jeune plante ya ngai yango ava kolona nabalola na mabele na ngai bo mabele na ngai eza sec te eza da na fumier yango nazosala kaka labour nalembisa kaka mabele mpona répliquer jeune plante ya ngai. Mabele na yo eza déjà na fumé otiaki fumé kala obe otie fumé kaka lelo mpo obalola natia déjà fumé kala poko eza deuxième tournage na ngai ya mabele to première avant na répliquer biloko ezalaki avant nalongola biloko ezalaki atiaki déjà fumé alonaki légume longo légume siko nazobalola susu po na répliquer kaka na même fumé wana eya mabe te eza mabe te nakosalela yango même si 1 mois kaka fumé wana nayo tourne nazo répliquer jeune plante na ngai ya légume nyonso nasepeli kotia na mabele.
mais mabele on a comprendre na mona lokwa mabele ya argile hein lokwa mabele bikeko so to comprendre les karmi jusqu'à kabonga bien sont non bien ne tout le monde kangami boy est-ce que eko eza mabete to eko rendre difficile te pour olona bon eza mabete et kangami beko parce que tant balongo na longola ki le dim et ça que moi temps na tika ki on en libre et vu que ningi vanda ki bongo kangami ko eza na terre noire ndé na zo balula boye maintenant on a répliqué ba pépinière nanga et déjà no facile pour pépinière nanga répondre si ko ndo balabede olona disons ngai olobi olona ngai ano olona ngolelo pour vraiment écola et za combien de temps on a l'on lelo pour écola comme on attend ya kolia bien ya koteka moi il faut un mois oui il faut un mois tina ko répliquer on a mabele na bando langina ngo ba traitement nango comme on a niveau ya kolia il faut un mois oko banda ko landila ngo ba traitement nango bo peut-être ça ngo kisi kisi ni bo tsala ngo ke pour écola rapide ça va ndre chimie autotisaka somba mbongo surtout na répliquer yango après une semaine on peut yango na na pulvérisateur na luwaka somba ba kisi ba ndre chimie sengana on peut yango na makasa na rotsa na pulvérisateur nga et na pomper na makasa après une semaine sous après répéter le sous même cas traitement on a saladi ndé yango ko sala ko écola na un mois na koko landela ngo traitement pe 3 fois plutôt donc ce qu'on doit l'oni boy oteno kisite oteno engrais chimique et kolate ko tsaka engrais chimique bon fona tsaka engrais chimique po mabele na biso esali trop mona tango bakoko na biso be ba mama na so bando sa bilanga bando tiser ba engrais chimique mabele zaki vraiment na ba vitamine e nzamba salila vu que mabele da esali trop po biloko nanga e produit bien esenga ka ba engrais chimique wana po yango esala ke biloko e produit bien e bien tant oyo ebani si vous sortez engrais chimique wana après donc sortez engrais chimique ba kisi wana après abo bu kombe ka après un mois ka oui na kotala sko temps nango na temps oyo eza na mikie na répliquer yango après une semaine abandi ngo ba traitement soki na tie kisi wana par exemple lelo avant que vous preniez, soit comme nous avons le temps de lire, c'est qu'ici le lot, après 2 semaines, nous avons après 2 semaines, nous avons ça m'a bêté. Pour qui c'est est-ce que c'est là? Et après 2 semaines, on a qui soit déjà efficacité dans le lot, ici, on a lire et qualité et je l'ai marqué. Si vous avez qui c'est même ici réalité, bobuki, on était les conséquences. Bon, ce qui c'est silité, bobuki, tu es capable de faire mabe. Wana ndi bato mabe wana ndi kisi wana ndi ekomi poison na balibini mais na temps on wana boto on a dit na temps kisi kosila ndi osengeli elonga wana ko suma bete mais soki kisi siliti wana ndi ko mabe mais ngamo no temps na tsaki kisi wana fune ba kisi na tiele ko sala combien de semaines et combien de jours pour bato bali yango et sala effet moko te na nzoto. Merci beaucoup papa. Tomoni mai rivière mai Anjili rivière de Jules eza pebe na bino awa. Tangu penda mai e varia kawana e dérangera bino te be bisara bino ba biloko te bo obo sala. Bon. Vraiment eza moi musika na jardin na biso e dérangera biso vraiment te. Ata déborder ndeni kati ya jardin na biso ko makati. Nous sommes vraiment très à l'aise, très à l'aise. Dans la saison de pluie, on a kaka disons matembe de pondo ou bien on a la blonde. On a les guignols, on a basali la honte, badjoko tulia kaluka ba mayonnaise, tout rapide na carte, basali la honte vraiment badjoko belé. Si vous badiza on a ndeka le kisi et trekaka. Misusu balia quand on fait le cas comme le cas légumes de tulia ka légumes. Vraiment mingi soki salami kenda koteka na grand marché qui mboka libanda. Oui, merci beaucoup papa to bon poser la con on fait comme possible est-ce que na tena to bundana kana force na biso na kasi na biso na muteke et to zo bundana na ka sa musala. Tena l'état tena ça biso soutien ça raté pour na ngamba. Vous êtes marié? Oui, on est marié. Père de combien d'enfants? Père 3 enfants.
est ce que obokola pe obokola bana na mosala oyo obokola bana kaka na mosala oyo tangaka fidèle show internaute wana bontu kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo oyo les Congos ne te verra jamais ekitaki sur le terrain awa na commune ya Njili na quartier Sekomaf ko interview ba jardinier o ba bengi ba agriculteur o ba salaka bilanga oyo balonaka ba légumes balonaka ba piment balonaka ba pondu donc tokitaki pona koyeba avi na bango basalaka ndenge nini tanini oyo soki baloni bakoki kobuka po balia nyonso wana bouti kolandango na émission na biso ya mokolo ya lelo tokomi na suka balobi ke Dorcas Nguma alingaka bino makasi napesi merci na baye nyonso oyo balandaka ngai pe bao balingaka émission na ngai pe babone nyonso oyo basabona na le Congo ne tombera jamais quand de le Congo ne tombera jamais ceux qui au sabona okozala décité. Le Congo ne tombera jamais ezaka kachente ezabongo onje oyo sunga ba veuve ezosunga ba orphelin ezosunga ba bola yong tozalaka na souci ya kosunga ba veuve ya kosunga ba bola ya kosunga ba orphelin kota na site na biso beta www.lecongonetomberajamais.com okomona biso to biniwana pe soki oza na posa ya kobenga mamero na biso eza affiché wana obengi okozwa biso pona tosala mosala elongo na bino avec évangéliste John Israel Makese descendant ya Fumuki Mbangu onga bengaka ministre de la défense na kati ya gouvernement ya lola et encore merci na président correct du pastoral docteur Levi Wale Lopé merci encore na équipe pastorale Mobimba ya merci encore na équipe pastorale Mobimba depuis France na pesi merci na couple moko bien un bon couple dialogue mokwa motema ya maman Fulgence pourquoi pas na pesi merci na yemoko président des présidents président Aimé Lutalakio pas social merci on a oaza derrière la caméra jusqu'à Kabongo amiale mwana muluba ya solo onga bengaka maboko trépied on a le Congo ne tombera jamais ceux qui zambete na Jesus quand on a sabino que ceux qui sont zongité tokutani mikolo nizali koya bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makese, descendant de Fumuki Mbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, eh Yahweh, sunga Bishop John Makese bitumbo.